devant la poste téléviseur na bino pona représenter info lingala journal ya pepe pona pepe mbote na bino nyonso tofungola na ngamba présidence pona kotesa bino ndenge président ya état ya Israël Isaac Herzog akomaki bongo mardi 11 novembre na ville province ya Kinshasa pona visite de travail il y a quelques heures. Héritier Mapinde m'appelle le détail. Président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, a commencé na ville ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mardi 11 novembre 2025. Président de l'État d'Israël a commencé na ville ya Kinshasa pour la visite de travail il y a quelques heures. Na bokiti na ye na avion dirigeant israélien, ayamba maki na homologue na ye ya République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après honneur militaire, il y a détachement, il y a garde républicaine, garni na ba cavalier pe na entretien moko ya mukuse na salon présidentiel ya aéroport international ya Njili, ba chef d'état nyonso mibale bazwaki mbala moko direction ya cité ya Union africaine na hauteur ya Ngaliema. Programme officiel etalisaki visite oyo tête à tête entre deux dirigeants, réunion moko et kosalema, réunion élargie et longo na ba délégation respective na bango, bongo na souka séance de travail ezalaki prévu, conférence de presse, ya ba chef d'état mibale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et longo na homologue na ye ya état ya Israël, Isaac Herzog. Dans l'Assemblée nationale, Bosimba, qui est mardi 11 novembre, Ezala Kibongo Débi, il y a campagne électorale pour l'élection, il y a 2 membres de mission Nord, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président P. Dominique Munongo, rapporteur adjoint pour le détail, et Longo na Héritier Mapinde. Élection, il y a nouveau président, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, un rapporteur adjoint et Banda Kibongo campagne électorale, mardi 11 novembre 2025. Ambiance électorale et Monanaki n'a palais du peuple et Paiwapi, Chaleur et Mataki Makasi. Vie remplacement, il y a 2 membres de missionnaires, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ancien président, P. Dominique Munongo, ancien rapporteur adjoint. Prévu pour le jeudi 13 novembre 2025, élection, il y a 2 nouveaux membres, il y a bureau Oyo et provoqué mobilisation Mokoya Makasi, na conclusion ba alliance politique, pe ba plaidoyer interne. Bouna Baran, il y a majorité, pe il y a opposition. Depuis le lancement de la campagne électorale, Oyo, les candidats ont multiplié les contacts et l'on a des collègues députés nationaux. Na esprit moko ya transparence, il y a démocratie parlementaire, ba réunion restreinte, ba déclaration publique, ba message ya cohésion, na rythme ya ambiance, na ba couloir ya hémicycle ya palais du peuple. Bosimba pe boye bake et bandi mardi 11 novembre 2025, campagne électorale pour un remplacement, il y a 2 membres, il y a bureau, il y a chambre basse, il y a parlement, et qu'on s'est clôturé mercredi 12 novembre 2025, un jour avant scrutin, où il est prévu, mokolo ya jeudi 13 novembre 2025, na hémicycle ya palais du peuple, pour na koyeba nani a remplacer Vital Kamerhe, pe nani a remplacer Dominique Munongo, oyo azalaki rapporteur adjoint. Candidat moko na poste ya président, ezali bongo honorable Aimé Boji Sangara. Né le 8 janvier 1963 à Katana, dans le territoire des Kaba. Premier ministre Judith Suminwa a participé lundi 10 novembre à la cérémonie ya rentrée économique ya Fédération des entreprises du Congo. Oyo ezala ki bongo organisé na hôtel Rotana Nathalie Kaila zaki kuna na compte info lingaya. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka azwa qui part na rentrée économique ya Fédération des entreprises du Congo. Événement symbolique où Erenissa qui ba acteur majeur ya monde économique congolais autour ya même objectif pour relancer dialogue, réflexion collective sur ma priorité ya économie ya mboka. Na locution na ye chef ya gouvernement a tché en avant-point ba réforme ambitieuse engagée na équipe naie suivant ba engagement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Salaki pour na rendre climat des affaires
plus attractif et compétitif. Premier ministre a lobela Kilisusu parmi les réformes Oyo et Sengeli et Salema réforme sur la rationalisation, il y a la fiscalité, il y a parafiscalité, digitalisation, il y a service public, et sécurisation juridique va faire. Premier ministre a annoncé qu'il mission sur terrain pour élaborer un plan stratégique et amélioration, il y a climat des affaires en cohérence na politique nationale, il y a climat des affaires. Bientôt et cause à la vulgariser, na ministère il y a plan P na coordination, il y a aide de développement. Premier ministre a lobela qui sous-soutenir a insisté qu'il n'a été la stabilité durable et la monnaie nationale. Oh, et ça qu'on passait avant tout na production locale et transformation sous la ressource congolaise. En concluant qu'il y a intervention na il y a qu'au benga partenariat sincère et dynamique entre l'État et le secteur privé. Condition essentielle pour nous bâtir économie résiliente, inclusive, tournée na transformation locale. Nangambu na ye, Robert Malumba, président national IFEC, il a salué qui présence la première ministre Madame Judith Soumina Tuluka, République démocratique du Congo, Ezako regorgé, ba immense potentialité, mais consolidation et un climat des affaires attractif, et zanan ko démarrer le col à défi. Ensemble, na secteur privé, peu public, et Sengeli ba identifier ba obstacle, ba bâtir confiance, peut ba impulser, ba réforme nécessaire pour na ko transformer, ba difficulté na opportunité. Ensemble, na nyonso rentrée économique oyo et zala qui ko marqué étape moko importante na dialogue entre gouvernement na acteurs et secteur privé. Kaka na masola primature au Sénégal koyeba ke premier ministre Judith Suminwa ayambaki na primature délégation et association de professeurs émérites du Congo. Masolo et tournaki mingi autour ya reconnaissance ya statut pe ya ba attente na bango. Nathalie Kela plus no détail. Délégation et association de professeurs émérites de la République démocratique du Congo, Bakinda Kibongo, et pays à Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka, échange na bango et zala qui portait la reconnaissance et statut, pe batante ya ba catégorie ya ba université chevronné, professeur émérite Baudouin Boissa, porte-parole et délégation, y a aborda qui peut exprimer qui gratitude de ma père naïe envers l'autorité nationale. Rencontre oyo et zala qui occasion pour le professeur émérite ba exposer spécificité ya ba titre na bango mission pe batante vis-à-vis à l'état. Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a salué qui contribution essentielle ya ba enseignants chercheurs oyo bazali ko former plusieurs générations na ba cadre pe ba dirigeants ya mboka. Gouvernement a réaffirmé volonté ya ko bourse na ba professeur oyo ba bâtir fondation intellectuelle ya nation pe ko former l'élite congolaise. Na échange oyo Madame Judith Soumina Tuluka a rassuré ba haute naïe prise en compte ba préoccupation na bango. Selon porte-parole et délégation chef ya gouvernement a monaki favorable démarche na bango avant ya ko s'engager formellement ya ko étudier dossier oyo. Délégation oyo et Bimi Bongo très confiante pe reconnaissante na accueil oyo ba accordola ki bango pe ba saluer ba avancée significative na ba reconnaissance ya contribution intellectuelle pe académique ya mboka. Kaka la primature Bosima le premier ministre Judith Suminwa a komaki mardi 11 novembre na Luanda kuna capitale ya Angola pour na participer na festivité ya 50e anniversaire ya indépendance ya Angola oyo ezalaka proclamé le 11 novembre 1975. Nathalie Kela pesi nous détail. Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ye akoma kibongo mokolo ya mardi na Luanda, capitale ya République d'Angola, pour na kozwa part na festivité oyo ezali ko marquer 50e anniversaire ya indépendance ya mboka oyo proclamé le 11 novembre 1975 ayaki pona ko représenter président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Célébration oyo ezali placée sur l'unité nationale pe renouvellement africain et renissa ki ba dirigeant ba continent oyo bayaki ko rendre hommage combat historique ya peuple angolais
pour la liberté na yango pe souveraineté. En marge ya cérémonie oyo, Premier ministre a déposé qui Job de Fleur na tombe ya premier président angolais, figure emblématique ya lutte pour l'indépendance ya Angola, symbole ya panafricanisme, geste oyo emprunt ya solennité ezali ko témoigner amitié historique pe lien ya fraternité oyo eza kosangisa République démocratique du Congo na Angola depuis bambula ebele. Premier ministre a assisté qui na défilé patriotique organisé na leadership ya président Joao Lourenço. Bosimba qui est participation ya premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka na jubilé d'or oyo ezali ko traduire volonté ya gouvernement congolais ya ko renforcer ba relation bilatérale entre Kinshasa na Luanda, notamment na domaine économique, sécuritaire et diplomatique. Bamboka omibale non seulement eza ko partager ba frontières communes, kasi ba enjeux régionaux cruciaux tels que la stabilité à bassin du Congo, coopération énergétique, puis lutte contre le groupe armé dans la région à Grand Lac, célébration à 50e anniversaire et indépendance et Angola, République démocratique du Congo a réaffirmé attachement et esprit à fraternité africaine, na engagement ya coévrer pour na Afrique solidaire, prospère peut tourner na avenir moko kitoko. Bosimba qui à part ba délégation congolaise, cérémonie oyo ezala qui na participation ya ba chef d'état, pe dignitaires étrangers, locaux la président ya Namibie, président ya Zimbabwe, président ya Sao Tomé et Principe, président ya Portugal, président ya Congo, président ya Guinée équatoriale, ya Mozambique, ya Inde, pe vice-président ya Gabon. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa, l'infatigable Brège Engali a organisé qui mardi malongi elongo na ba cellule na ye ya lemba salongo fa posi ndombe azaki simasima na compte ya Fulinga. Brège Engali Firi Obama, le lion de la ville, secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa, azali kokoba se kokoba koluka ndenge nini ko redynamiser ba activité ya Union Congolaise parti cher ya professeur Dr Daniel Mokoko Samba. Bosimba pe boye bakena sima ya kozala weekend eleki na commune ya Masina epai wapi Brège Engali Firi Obama, le lion de la ville, akendaki ko sensibiliser ba cellule na ye ya Iko na ville ya Kinshasa, azali kokoba pe akokoba na ba district nyonso ya ville ya Kinshasa pona kobeta masolo ya Iko ko redynamiser ba activité na ba district nyonso ya ville ya Kinshasa. Na sima ya Masina, oui, azalaki mokolo ya mardi 11 novembre 2025 kaka lokola momesano ya mardi malongi ndenge ezalaka mbala oyo azalaki na salongo na commune ya Lemba epai wapi Brège Engali le lion de la ville a sensibilisaki ba troupe nyonso ya Union Congolaise iko na mokuse ba cellule na ye ya salongo na commune ya Lemba bayaki ebele na maloba na ye atalisaki bango idéologie ya parti ba priorité ya parti oyo esengeli eyeba na kosalema mwana nyonso ya Iko azanga carte te bisika nyonso mwana ya Iko azali esengeli aza na carte na ye pe bazala makasi pona ko créer ba cellule bisika na bisika pamba te Iko esengeli etambola bisika nyonso. Asukaki wana te abetaki pe masolo ya soutien ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na gouvernement mobimba na mosala bazali kosala pona kotelemisa économie ya mboka na biso na nzela ya VPM ya économie nationale. Professeur Dr Daniel Mokoko Samba oyo azali kosala mosala makasi pona kotombola économie ya RDC. Brège Engali atalisi ba fruit oyo ezali komonana ndenge nini économie ekomi stable, dollar ezali ya kokita pe biloko na bawinze ezali ya kokita nyonso wana ezali ba effort ya gouvernement na nzela ya VPM ya économie nationale. Daniel Mokoko Samba, message ya Brège Engali Mfiri Obama ezalaki capté 5 sur 5 ba membre nyonso ya Iko bazalaki présent ba sepelaki pe balobi initiative oyo ezali kitoko mardi malongi bakozala tango nyonso présent
pona koyoka eloko nini ekolobama na monoko ya secrétaire exécutif provincial na bango ya ville ya Kinshasa Bridge Engali Mfiri Obama oyo azali kolala pongite tango nyonso azali ya kotelema po bendele ya iko epepa libela awa na ville ya Kinshasa na sima ya district ya Tchango mingi penza na komini ya Masina azali koenvisager ba district mususu epai wapi sango ya iko ikobeta malokola momesano pamba te drapeau ya iko ezali bisika nyonso na Kinshasa ba selile etondi meke kasi azali kolemba te elongo na équipe na ye exécutif ya Kinshasa bazali kokoba se kokoba pona kotombola parti cher ya Daniel Mokoko Samba awa na ville ya Kinshasa. Honorable Mao Touene, président ya ONG Congo de l'Espoir, alonsa kibongo nouvelle session ya centre de formation ya ONG Mikolo Eleki Christian Kangebeni ya pasi mloza. Lancement ya centre de formation professionnelle gratuite pe début ya nouvelle session ya formation na ONGD Congo de l'Espoir et Salemaki Kitoko lundi 18 août 2025 na bokambemi ya président pe initiateur na yango mwana mboka Mao Touene oyo bana nyonso ya Selemba babengaka les responsables bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko na bokomi na ye accueil ezalaki chaleureux epai wapi bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona ko assister na lancement ya formation oyo tomonaki pe ba différents cordons ya ONGD Congo de l'Espoir oyo bazali éparpillé bisika nyonso bango nyonso bazalaki présent mot de circonstance epesamaki epai ya cordon ya ONGD Congo de l'Espoir Jadon Siala pona kotalisa lancement ya milulu oyo tope ya formation oyo bongo na sima Mao Touene initiateur ya ONGD Congo de l'Espoir du les responsables azwaki maloba pona kotalisa ke depuis 2014 ONGD Congo de l'Espoir ezali ko exister nyonso wana formation oyo pe ezana cadre kaka ya kosunga bilenge kaka ya commune ya Selemba ute kasi ya ville ya Kinshasa mobimba moto nyonso alingi aye kola po akoma utile na société atalisi poleleke vie ya moto ezali kaka kaina bikte kasi ezali mingi penza encadrement professionnel ndenge na bamboka misusu tomoni ezali lo développer ezali suite na formation professionnelle na tina wana ndenge bamboka oyo esengeli RDCP elandanda kisana yango na sima ya mot de circonstance ezalaki bongo visite guidée na bokambemi ya ye moko initiateur Mao Touene elongo na délégation na ye batambolaki na basale nyonso pona kotalatala ba condition nini bana bakoyekola na ba filière lokola auto-école informatique coupe couture français alphabétisation koyekola kokoma pe kotanga pe lisusu na ba langue kuna toza pe na anglais américain pona kobosa na yango te na sima ya visite guidée boyo kaimoko Mao Touene du le responsable numéro 1 ya ONGD Congo de l'Espoir ndenge alobi kaka nde balobaka lakisanga koloba mbisi ke opesaka ngai poisson mokolo nyonso tomonaki eza malamu mpona ngai to mpona biso nje Congo de l'Espoir to investir sur population na biso e kozwa na bango kobonga na bango koapprendre na bango mpona biso eza fierté tosali yango plusieurs fois na bandeko mosusu oyo bakenda e tomoni fo tokontinue mpe kosala yango na susi ya mibale ya kozala toujours en 100% na vision ya mokonzi ya mboka oyo alakaki gratuité ya enseignement biso tomonaki ete ka ndenge balobake moto alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye esengelaki mpe to akompagne mokonzi ya mboka na biso na domaine oyo ya gratuité ya enseignement biso toye na plan professionnel toye nango na bamétier tolakisa bato kokoma kotanga epuis koapprendre bango informatique na coupe couture de ofele asukaki wana te bongo pona bato misusu pe ya bonne volonté oyo bakoki kosunga ONGD Congo de l'Espoir bakosala nini boyoka eyano na bino bapartenaire na bino bandeko bazaka na motema malamu ya kosunga bato ba oyo boza na don ya kokabula esika malamu ya koya koinvestir nde yango na bino baye borekoneta ke don ya libéralité ezalaka esika ya malamu ya kosunga yango eza na adresse ya bien
bosimba pe boyeba ke siège ya ONG de Congo de l'Espoir epai wapi formation ya kitoko pe ya ofele ezali kopesama ezwami na commune ya Selembao na quartier Cité Verte référence Ari Libulu tout na route de Matadi numéro 30B epai wapi bato nyonso balingi koyekola bokende ezali ya ofele. Innovation ezalaki observé mardi 11 novembre na mvula oyo enokaki na butu na ville province ya Kinshasa bolanda na reportage oyo tosaleli. Bakinois balamukaki boye à partir ya avant midi déjà mvula enokaki presque bisika nyonso na bacommune ebele ya ville ya Kinshasa. Bosimbaki mvula oyo ezwaki kaka quelques heures bato ebele bazalaki empêché voire même kokende bakelasi mingi bana ya après-midi pambate à partir ya 9h déjà bari ya ville ya Kinshasa ezalaki inondé. Bosimbaki oyo ezali mwa mvula ya makasi oyo enoki depuis saison de pluie ezonga awa na ville ya Kinshasa. Kasi soki otamboli na bacoin ebele ya ville ya Kinshasa pendant pluie oyo tope na sima na yango ezali eloko ya pasi pe mawa pambate baveni ebele ekomaki lokola ba rivière misusu ekomaki lokola ba lac voire même bari to baveni minene ya ville ya Kinshasa mituka mwa ya koleka ezalaki lisusu te tuebite soki ezalaki kaka makadam tope ekomaki ba rivière nyonso wana ezali kotalisa eta ya nyonso wana ezali kotalisa eta ya voirie awa na ville ya Kinshasa. Pendant la saison sèche tomonaki misala ebele ezali kosalema kasi fruit na yango neti kaka emone na yango te ndakisa pont elengesa oyo ezwami kuna na commune ya Makala ezalaki inonde na ndenge ya kosakana te esengelaki kozela quelques heures pona koleka meme batu na makolo bazalaki na nzela ya koleka te mituka koloba te bawewa kutumawa ndenge moko pe na pont oyo ezwami na avenue Victoire boye pont oyo ekaboli rivière Kalamu pene ya école de navigation kuna pe ezalaki pasi pe mawa boye pamba te pendant la saison sèche eloko moko esalemi te nzokande pont oyo ezali déjà ya kozinda voire même na avenue Bongolo kuna pe ezalaki kaka ndenge moko bapont oyo ezali kosenga misala eyeba na kosalema pamba te population amonaki pasi meme mituka na boulevard Triomphal kuna na palais du peuple ba embouteillage ezalaki monstre pamba te ba rivière ekomaki bisika na ville ya Kinshasa nyonso wana ezali kotalisa degré ya mosala oyo esengeli esalema pona voirie ya ville ya Kinshasa eyeba na kozonga na ndenge ya malamu soki te awa tokoti déjà na saison de pluie tuebite novembre décembre tangu bamvula ya makasi enokaka tuebite soki ville ya Kinshasa ekoki kochola mokolo mosusu. Route ipene pour la kokoma na galaxie yango ezali vraiment ya kobeba surtout ndenge mvula ebeti we en tout cas moya kotia lokolo ezate. Nzela ya ipene ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi pona korehabilite nzela oyo ya ipene surtout mingi pene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi pona population avandi na coin oyo ipene na galaxie ibula ipene talaka la prince ezobuka la pamba papa yako bongusela biso ba chauffeur nzela koleka pasi mais ezotonda la biso solution ba bongusela biso libulu oyo kosala bien na popo ezati aleka pe esalaka mwa elo mo boye bika ndenge esalaka mais ndenge eza pena boye do esala pena bien te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omona kaka esika kaka motu ebukana toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika ngo basundola
yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko. Proclamation ya ba résultat ya première période et Salemaki vendredi 7 novembre na complexe scolaire Mama Pemba de école ya Fondation Nerombungu Ladiland. Proclamation ya ba résultat ya première période na complexe scolaire Mama Pemba de école ya Fondation Nerombungu et Salemaki kitoko vendredi 7 novembre ezalaki bongo na présence ya ba parents ya ba élèves ba utaki bisika na bisika ba yaki pona ko assister na cérémonie oyo nyonso ebandaki na culte scolaire ndenge kaka ezalaka lokola momesano na chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba. Prière et salemaki élève moko asalaki prière na anglais. Give our sins as we forgive our debtors. Don't lead us into temptation, but deliver us. Bongo na sima cordon redi basafu azwaki maloba pona kotalisa circonstance oyo esangisi bango enfin que ba parents bayeba ba résultat ya bana na bango ndenge ba travaillaki na première période na complexe scolaire Mama Pemba. Esengo ezalaki makasi pamba te école oyo complexe scolaire Mama Pemba de et bandi ba enseignement kaka année oyo kasi incroyable enseignement ezali ya qualité moko ya koleka neti kaka ebanda kala ba parents nyonso batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te na sima proclamation ba résultat ebandaki kobanda na première année kino na 6e année primaire nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ba point ezalaki ya malonga nyonso ezali kotalisa ke encadrement ezali ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba de pamba te ye moko initiateur na yango honorable Nerombungu Fwabanga moyo azali kobeta sete pona encadrement ya bilenge pe enseignement ya qualité na ba école na ye na sima ya proclamation quelques parents présents bazangaki te kotalisa esengo na bango na micro ya Info Lingala. En tout cas na sepeli parce que nazwaki information que kolo eza bien nde nayaki kotia mwana lokola azalaki kobanda kotanga na ye na première donc na sepeli makasi parce que formation eza bien pe azwi le premier de la classe na première primaire. Donc en tout cas félicitations beaucoup vraiment na bonne école. École Mama Pemba, en tout cas félicitations beaucoup. Na sepeli moi na le deuxième en 6e primaire azu le deuxième autant en français kitoko en tout cas tant na yena que c'est vraiment impossible ye moko pe cordon redi basafu azangaki te kuluba école oyo ya mibale esika tozali awa tobenge na kombo ya complexe scolaire Mama Pemba D. Lelo na calendrier ya enseignement na biso était prévu ya ko proclamer ba résultat pour la première période la direction primaire pe mokolo lobby ko proclamer direction secondaire pour la biso lelo ezalaki ko respecter calendrier wana ndenge l'état asengeli mona na bilili et puis biso awa travaux pratiques eza vraiment régulier pour preuve le monde visionnaire a sombi que seul état de besoin a sombi biso barambe le papier duplicateur au nyonso tomoni le chef de l'état le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de la nation garant de bon fonctionnement des institutions dans notre pays et maman premier ministre ainsi que notre ministre chargé de l'enseignement primaire secondaire et technique maman Raissa Mayo pe tokosuki sa kopesa ba merci et belé na l'homme du peuple le visionnaire de Nerombungu. Na attente urbaine ya football Malebo pour na ya deuxième division ba match et betamaki weekend eleki na terrain bondo na commune ya Ngiringiri bola na ba détail elongo na Merlino Masamba. Ba match ya entente urbaine ya football kin Malebo ezali kokoba se kokoba weekend de l'équipe na terrain ya bondo pour na compte ya deuxième division match et betamaki kitoko entre Académie Fibo et Longona FC Gombe nyonso elekaki na terrain bondo na commune ya Ngiringiri et pa wapi public bayaki ebele pour na ko assister na confrontation oyo première mi-temps ezalaki équilibré deuxième mi-temps ndenge moko équipe moko te alingaki ko encaisser boye ba stratégie
stratégie pe ba tactique oyo les deux entraîneurs bataki en place et permettait quitter moko ayeba na kozala le dessus sur moninga. Match esukaki na 0 partout entre équipe ya Fibo contre équipe ya FC Gombe. Na micro ya Info Lingala, journal ya Peuple, quelques joueurs ya Académie Fibo bazanga kite kopesa maloba na bango. Ça réalité football, dans le football tu as 3 résultats. Tu as la défaite, tu as la victoire, tu as le match nul. Donc tu as poussé, tu as sali de notre mieux, hein, et puis citer donc les réalité ballon prochainement tu as non moi on a bien dès le début. Mais nous sommes comme nous on limite à 0-0. L'équipe a l'échec tous les premiers bien sûr. Ils ont rappelé premier à gagner l'échec. Pourtant là on a le championnat de Ligue Betama. Le match est facile de tenir jusqu'au bout de ça, le match 0-0, tu as bolé 1 point, mais tu garder toujours première place. Aussi Mbappé boye ba ke public oyo ba assista ki na rencontre oyo ba tikala ki vraiment na ba soif na bango pambate score ya 0 partout et pesa ki bango vraiment esengote pambate moko na moko alingaki alonga moninga bo simba ke après match nul oyo équipe ya Académie Fibo bango ba garder toujours première position avec 19 points. Ba match ezali kokoba se kokoba pour na compte ya deuxième division ya entente urbaine ya football kin Malebo. Bon, tu vas pesa poto kitoko ata mokolo pe koki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos ponéripana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. En tout cas, là, on est ici la kate info lingala journal la peu yango et comme na suka et pas na zaki na esengo makasi à représenter les bino yango ceux qui se fait la clan pesa. Merci na Nathalie Kala Kapenda o yazala ki na édition papa zaki assisté et pas ya grâce pour banasima caméra to zaki na Igon Tingi montage simama ki na Fabrice Lundombi pe Christian Kangebeni info lingala journal peu zaka supervisé et pas hérité mapindemi bande ko botika la malam. Au revoir.